fois w.radio.com. Tokeimbango kopesa maloba epai ya mon général asili kokotela biso nganga zumbu kati na ntango oyo biso tozali na nteme oyo tozanango pe tontoto twalomba alomba mbongo za bameni bia olobi nini kati na ntango oyo matondo topesi yo maloba matondo fumananga matondo kubampangiza onso munza ya mvimba ubazolanda biso na radio Komodieto. Comme d'habitude, liboso tobandaka na bambote mbote liboso na autorité morale pour mon entier il est contournable mbote pe na ya Lubondo mbote na président Wamba Diawamba mbote na vice président Mbuta Wampuna mbote na Kosia Kento Fumusita mbote na ba représentant nyonso ya BEDEM partout bozali mbote pe na ba meloman nyonso bazolanda radio Komodieto na tango ba fidèle les vrais mbote pe na bandeko nyonso tozana na plateau mbote na kuna na régie ya nzinga na masini na landaki na manai kuna ndabino libanda po mungo pina ibente kuna ba rim mais fin de compte na monique il faut na kotana cha mwali loba po na sijo na ngo est important muta na kanisi likambo ntoto eza nango ya lelote mutu nyonso azani conscient yebi soko moni mutu azo négliger likambo mabele bon peut-être mutu wana azani sous-homme et peut-être soki na ko expliquer sous-homme na marque nini pour sous-homme c'est quelque donc mutu mo aye na mukili ayebi objectif na été donc azin conscient tozana mukili ba homme normal o pena donc ki bo moto so sala na mutu aza sous-homme bazali mais to sangana nengaka tina ba bible ba koma to sangana na ba nani na ibi soki ba produit ndenge na ndenge to sana na mukili ya ngona tukutani so vivre kaka le moment ko kaningi baro bakingi oya bien ba utikala malgré ba kozala mukie mais oya mabe fo ko longola yango muta tozana mboka mindele awa na kansi tout le monde ayibi yango so ogoso mandaku awa na kati ya poto mais basomba mabeliti so mindako bien que ndako na misila mbongo mais tellement ndako wana na mabele na bango ozali obligé ofuta taxe wana soko ozofuta ngote ira un moment soki basali ba calculer bambongo na bango et que nyongo taxe bamoni ko mingi fin de compte baboto la palin oyoka o palin ba oteka ngo aux enchères ne bateka bandawa mobutu na ngansi bino oyiba histoire ba konzo ba iba alar na Congo liboso bayakawa ba palin na ba mfite kama aux enchères donc eza ngo masolo le loté ba oyiba mbongo na RDC ba pera ba palin ba problème eza te bo pika pende na ono ofuta ba taxe omoni bo pika pende na ofuta ba taxe ba to ba iba alar ne poko mbutu le ba pauvre bana balar tiens donc tuzana tina ngutu ya opesa ba exemple te ba iba balar ba olia ba mbongo ba kopo wana ngola mbongo ebele ba pesi bino so ba pesi no avance yango boyo cha ba nkolanga ni po biso to avancer te mais biso si toujours derrière consigne donc le dia le noir biso to ko avancer biso to continuer na opesa so exemple msupo na makama mabele kala mingi te automona général ya Kotumba azai ko sala bitumba na est ya Congo. Général ya Kotumba avait lancé un message très clair abi ndeko biso tozobundela mabele ya bakoko na biso na ngambo oyo ya est na kosenga pe na bandeko mususu ya ba RDCien partout bozali bobundela mabele na bino comme ça to bouter bato dehors tango to bimisa bango libanda to vanda siko to tala ndenge nini to conduire pays oyo donc ensemble na ba oyo bazali ba endroit ya mabele ya RDC ya Kotumba lancer un message clair mais na mona mutu mwasala commentaire ya Kotumba yo so sala nani pona nini ozolo baboye ya Kotumba lancer un message on a plusieurs fois na été so boye so go pena batira attention aloba ite biso tozo bundela mabele na biso awa na este to senga pena ba RDC mususu ngambu nyonso bozali bandeko ya nani ya Kisangani bo bundela mabele na bino kuna bo bute batona dehors
soki tokobundela ngo na ndenge wana nde tokokoka bato mais soki tokobundela ngo na ndenge bamvolanga ni l'air biso na ba Congo tozolinga tosala organisation po tobengana bango barwanda oyo baza na Congo central omona ba Félix Tshisekedi kuna na Kinshasa bazokotina so bavili morte ozomona donc c'est-à-dire système wana wa makambo mabele mbuta il faut loba makasi tobetela ngo sete lokola mvolanga ni zoko na RDC ikokoma un moment donné bato na babundela mabele na bango bandeko na biso toza na bango na kata BDM oyo bazali d'origine ya province ya nani ya Congo central te bazali bienvenue toza na bango même si on libéré mboka mais est-il que tous en bango baza ba membre effectif ya BDM ce qui est na moment biso to libéré mboka mabele na biso ba Congo to kosunga bango po bango pe basala misala na mabele na bango mais bandeko nyoso bazo tira sompo ngani na ba Congo bazo tira sompo ngani na ba mingisi ba mbuta mais wana timbete no baka ba survivre na ngitingi so ba survivre na ngitingi ate mbuta to sala ba mawe des fois te d'ailleurs kimba tout ça le bas de la profession wana omoni donc ngitingi yande mutege la biso na vrai et ko trancher masolo nyonso pona mabelo yo bitumbo RDC ni izo kendo na mbuta solution ezalate omoni ko bunda ensemble pona libérer mabelo wana nani awa soki koto so bolobi boye Martin Fayulu kuna na ndenge na ina iside na soki bino koto bolobi boye yandi ve baye yandi baye lo mokamo malgazani na azotamla isu na manani so na baba chezuru nani ai ba kine mabele so donc mbola ngani wana mbuta na nga solution ngo ezali kaka batu fo babundela ntoto na bango moni eza vrai sujet mais sikoyo na sujet wana il faut ko yeba ndenge nya kubokela ngo message so bokela ngo message que non mabele ya RDC mbuta eloko wana osimba te eloko wana ya kolobaka RDC ekosimba te parce que soki bino bolubi osala boye kote kuna boyoka soki nani kuna ye asinine contrat na Mindele asinine contrat na Barwande donc ils ont ba jewane bano konyeka donc il faut to boire un message pena na balolengo yo to bundela mboka point par point mutako ya azo ya osala émission antene Équateur coléré koti olo bla mamba coléré Équateur ya zo okuta ocha conflit na mamba wa Congo donc okuta ibili mutuna makoloti ozomona lobela na makambe Équateur bon libérer mabela lisala comment plani bozana ngo pona mamba lisala yozo kota makambe biso zo to libérer mboka to yi bato to ozana bona kata kini wanati to yi bato to ozana bona kini o nyoso to voyina bona poto ba tshelo mbola ngani to chasser bango des fois to chasser bango ozala te donc tango yozo ya so o so ni ba vieux longwa su na Orly so gelongwe na Charles de Gaulle so gelongwe na Zaventem ou bien longwe en Stockholm kende okitila kuna na aéroport ya Badolite so wapi mutu ya okitana ti babiso mutu ya okitana kana aéroport ya Njili wana waza Kongo baya kutawali bakoyana ba aéroport na to yamba yo so yo yebi kozaki na biso te kitila ga na Badolite so ipe ba vol ya Badolite zate débris écouter bakote pozo okitika wana tukudame mubesu tukudame yo je wana o makamu tukobwa ko bena pa balio tukudame yo donc biso to so bundira mabele isa makamu mabele mbuta umoni mabele pena ndenge za wana tokobundela na ba marque wana eloko wana exemple opesi ndenge général ya Kotumba makambo oyo zo bana yote mtaliboso bandi ya Kotumba sa lobango dia na est kuna tout le monde congolais nyonso ayoka yango mais commentaire ezalaki biso tokobeta sete mikolo na système wana ya Kotumba batuna babundela mabele na bango soki yo ye ozana biso na BDM landa lokolo okuti ko ba déjà kuna kino zana na sima so nga ina ide ya kotawali na ngambo Équateur nga ozana sima ya kotawali nga ozana sima waza bongo eza clair umoni so na ina ide ndeko mubengai na Kasai il faut na zana sima mubengai po ni na mabele na so ka évoquer nani simbi wana obazaka na nini na nani nini kabe ya kamwanga simbi wana zala kuna wana na maya mutamba awoyoka mi awoyoka ndiko mubengai umoni ndiko mubengai tango représenter nini alobi Chiluba tout ça manini ngai tala bakoko na boy simbi wana oloba te mwanetu ningi bamo balo ya Chiluba o mwanetu uzomona donc ngana ozana sima so watu ngana ninga bite ngai tala naza descendre ya Kimbabita mena ya pona osunga ndeko na ngai azali bantu voilà donc na compte wana donc voilà donc ndenge to kobunda kombana ninga ordre kombeza na kata mbola ngani umoni mabelo yebite sikota oyo keno bunzo muna mabelo so ba bi présenter vous so ya vita kimpa siko molimo ya vita kimpe yesikoyo ko sunga batu bazana komba batu ni yo nani o pesa luvila na yo o ngana zana lisala boyo zo sala nini
Donc, vous voyez, donc, décoration payant, donc, tant que nous avons sous-son, mouta, donc, moutumo, donc, à vivre, donc, on appelle Nyamaza Maël, le Moutouana. Non, ça comprend, il y a courage pour aller pour y aller, pour y aller, donc, c'est-à-dire, il y a un ami qui lit, donc, voilà la fouka à l'oba. Donc, nous avons battu Bazali, nous avons sous-son Bazali. On a sengi kino processus wana pena nani esala donc asisa processus de parce que évolution ne esala maka nyama titi obaneta msunzi ndio pusa no komi maka kuti okompele pena mutu wana processus ne ya okoma kibomote esili na nti omoni foison wana na simu kongo dans oyo kola sumbala na mbala comme ça aya watende niveau ya kibomote omoni donc voilà ce que nous pouvons dire pour na mamantoto mbuta tokena wana lolengi wana système oyo kako wana osolo bila wana donc yango ne système tokena maka ya bundana mabili osomona. Donc, moi, ndam nenga beta pona mamantoto ya ngwana soki ya kobakisi kozala na kozonga lisusu nazongi na maloba na mesa pote na tia mo ambiance mukene émission matondo nazongi maloba na mesa matondo ya mingi mon général na sete na yo bandekono bazokolando batondi ebele basepelaka soki vema yo ye na moni bango nyonso bamosusu babandi kokota mon général azongi. Donc, basepeli me mon général azali na moi fukutila na nzoto donc rime ezali na ye. Donc fukutila yango nde ezali rime. Ezali kosala ye mais aye kaka pote asolola na bino. Matondo mingi na bandeko bazali kolanda biso na moni bo bandi kokota pote boyoki mon général azali alors bolamuki siko na mpungi tozali biso pe tozali kasi eloko bobosanaka te tokotaka na santima te toyokaka na santima te totiaka mema na misala esika nyonso misala kitoko esalamaka bitumba ezalaka alors soki okei epai na bangomba na bino bokendeke bazokolobake esika nzambe azoteya bana bajuife satana mpe azali koyoka me na koloba nanga bisika yango te po bokoma kozwela makasi na biloko wana. Alors molimo oyo tokotisi tozwi na bisika nyonso ya kolobaka ke nzambe azali moko oyo kaka afandaka likolo ya nzete afongoli maboko kaka yeme namoni mikolo bazoluka mwaye baboya makambo na ye. Molimo wana yango nde ekomisi biso kilo pote tobundela mabele pote mutu nyonso bilikia ekoma tokokende na lola mutu nyonso banda kopanse na eke awa ya se kotikala towela bokonzi ya likolo kasi soki tokowelaka bokonzi ya likolo ya seto négligé or diama bati yango awa na se ma ya komela banzete bavoiture ezosalama na se kasi bino bolobi makambo wana ya kobunda mabele etali biso te biloko ya se ekotikala malamu towela bokonzi ya likolo makambo oyo nayebi te namoni moto akolimbola yango bien mon général soki mbuta balundadi akota yebe makolo ya biloko oyo biloko nyonso ekotikala na se tata na nani oyo panzela biso maboko na kati ya nzete pote biloko nyonso ekotikala nango na se me tata na nani oyo ye kaka akumisama afongolela biso maboko likolo ya nzete biso totalaka ye pe alobaka te aninganaka te banda botika ye likolo bozokokokitisa ye te. Mboka ebebi mangomba bisika nyonso salite busoto esika nyonso bato mayele bamibengi bato mayele ya solo bazali mayele bazali kotanga mukandana ya gaya butu moi fai kobalula ba verse nyonso ba gazette nyonso na mituna bango bazali ko bloquer ba histoire
tata nani oyo atikila bana ne na mboka nani oyo. Tokolo bakombo te pona kokembisa bakombo na bino wana e polisi mabele na biso. Ya yo mabele zali kopola soki bamekisaka boyebaka mwa muke soki mutakufi esikani tokendeke nakanisi elinga kozala malamu kasi ezali malamu il faut batu bazwaka traitement ya kokota vema na kati ya libulu na moto babetisa yo ata mwa tour omona mantsueki soki si omoni mantsueki okoyeba ke biloko nyonso ekotikala na se tata na nanyo akumisa masoki ezalaka mpenza bongo. Lola ezali na se lola liboso yo mutu koprepare yango ozolia malamu obundeli mabele malamu otongi malamu osali malamu bana no bazolia malamu mwasi na yo azobota kitoko bana bazali kokola ozali kotangisa bango olalaka bien olamuka bien na esengo yangalala walembi nuna bakoko baloba lola nde yango wana. Me yo zozela lola okufa soko okufi ndeko soko okei soki basekaka okoki koseka makambo mosusu okoki ekutana nango. Paradis oyo bolukaka yango oyo bapesi bino na kati ya Congo poza na nyonso, c'est ça le paradis. Kasi bozo kokosalela yango te na oyo bafandi kuna mpo basala bilanga babongisa banzela na moyen na bango babongisa bisika na bango poubelle bazo komona yango liboso baza kozela bakufa po bakende kolia ya kitoko kosambela butu mobimba tozozwa te. Pona nini mateya tata na nani oyo eya bokitisa ye nanu aloba soki bokitisi ye te bokobonga te ezosenga fo bokitisa tata ya nani oyo bisika tanda maboko wana so bokitisi ye tata wana koloba bosala makasi bobondela makasi bokitisa ye likola nzete botia ye so bokitisi ye likola nzete en tout cas bolinga te so bolingi bomeka koloba mais dès que botiki ye ka likola nzete pasi eza ya bino mwa ya pesa bino eloko kolia eza te mutu soki akangami na courant ye akangama na courant soki akangami na courant aedaka batu te bino boko ede ye. Tata wana atia maboko likolo ya nzete akangami na courant bo ede ye akita makila ekosila ye akokufa akosalela bino eloko te. Mboka na biso epoli mboka ebebi kobanda na coin ti na coin balabala munene okomona 50 église na balabala moko makelele bato bazolala te kasi mboka ekomi solo. Wapi bangunza wapi basali wapi baprofete tala ebele mboka ezomarche te. Pona nini batu bazali komona nyonso ya mokili pamba tokomi kosepela bamboka ya bamindele me mundele ata akomi koko azotanga akomi koko azotonga sombi azotonga po ayebi nakoki kokufa nakei mwana nanga kobotanga na oyo nasali na ekobota masusu kaka wana nakolia vi nanga ekozala malamu malamu na mibongisa na mibongisela pote nakende malamu. Kasi biso osombi lupango moni kuto lingo kufa ozowela oteka ngo milela mbongo no okende bana batikala libanda moto moyindo tala makanisi oboti bane bele mwa lupango moko za nango omoni kokomi na pasi okomi kolinga oteka yango pote ozomona kina kokufa nanga mbongo nanga na milela yango lobi okozonga soki baboti yo libanda na bano bobengaka bashege ozokolela
shega boti mwana pe ba malero bosalaka yangwana est-ce que boyebaka pa tohutaka boyebaka pa tokendeke nini tokutanaka nango mikolo ekoya tobanda kofongola kombo lobi tofungolaka tokofongola oyo batalisa biso oyo tomonaki mona meso tobanda kotalisa bino mokili ezalaka kaka awa te planète terre mikili ezali ebele okanisa te ke yo fandi awa nyonso esukeli awa yango bundela mabele oyo tata nzambe apesi yo ezali esika na yo ezali lola na yo bongisa yango kitoko tonga ndako ya kitoko bongisa banzela bongisa nyonso sepelisa baye okuti omisepelisa katango nyonso yangala lawa lembinuna yango na ndevi lola na yo mosusu ezali te toya koyekolaka koseka toya koyekolaka kofanda toya koyekolaka mayele kati na planète terre kasi toyaka kobondelaka kaka te nyonso o néglige mokolo nini okoyeba mpeve ya mopepe simbi ya mopepe apeselaka puissance ne na mopepe ndenge nini tala esika tobungeli yango nde tozoteka mabele na biso matondo ya mingi tokosuka wana tokofongola ya mingi te pote namoni babandi kotonda esika bokendeke nasengi bino bosala tu bokitisa tata wana na se tata wana koloba ntango akoloba bokobika me deke botiki ye likolo ya nzete akangami na courant matondo ya mingi nakei mbangu pa ya mbuta na biso vice président na biso Mbuta Nzola Ntemo ngai napesi yo maloba matondo mbuta nalingaki nazongola likambo oyo totangaki na Kongo yetu pasikiza likambo ya motuya dongi ya lubaki akoma yango depuis ke mabele na biso na biso bana Kongo toko tekana okoteka mabele na biso bana Kongo oyo etali mungizila ya ndikalendi sumbako ya ndikafeti bafeti konsompi sakaka c'est clair et net c'est bien écrit mama tomeleza yakana memba mo kayani wante tuko longi sabo il a mis seulement le point sur les imons ya wa des anzaro mtoto yetu kongose longo wena jambo ya longo kulendi kwa maana sala sumu kwa maana teka mtoto sumu kini kanti unu kiaki bantu biteka mtoto mingizila baho uta musika kuna musika siba utaka wapi akomi terrien azokoteka mabele kamwe me ye azoteka mabele ya uti soki na kasai soki wapi ayena bakongo azokoteka mabele kamwe lubime weka baki mtoto bawe baba ngizila akomi propriétaire ya mabele tala nanu makambo mavondele nsima umomo bantu kabitu mabaku sako ikuma munzo buluvuendi muntu ne sukudiandi baonge kuna sukudi yako mvula inokene maza mutonda mena maza mvula mukota mena kuna sukudi yako weshi wasala twabokela bantu bakulu vo bazole kubaba bizikusadi mpasi vo lwa kanga efulumene bitadudi la maza vonkatu ngemosi kakafuti telema kuti manta kuna zulwa anzo yetu yekake dilabe fulu maza metalutila ndenga mboko tozako lobawa na mokili na mboka na biso wana soki kaka tolobi kaka likambo ke mutu na mutu akende kobatela liboso mabele point de départ na biso to akende kobatela liboso akende bundela liboso mabele na bino séparatiste bango bato bazoko simba balkanisation bakambo ebele bagi bato bakoma mayele bakoma kosala baconclusion ya mbangu soko lobi kaka ndengo wana logique ya liboso logique ya mutu esalaka elobaka ndengo wana ndenge kaka ezalaki ko longi ya lobi ke voilà tobima biso nyonso be tosala glissement boye non boye bantu bangango basaki dikunsi yetu yoyo
wetu futi nwali na ntoto nkiengi sutu bavana pasi futu afumuka kadi embeni wavuanda kibene ndevo muna diva watu mavuanda kadi wena ye mbwaza nizantatu zotu mavuanda donc ye aza wana doki lukola ke baro kwa ye pesa kaba out yo yaka na mbongo bantu babantu bazolele mbongo mbongo ebima ba nkunga mayika kaka mbongo ebima bakoma kaka mbongo bandeko so ki to bandela kandeng wana ke mutu na mutu kwenye so to kipe mutu na mutu azongi kwena ya zoko bundila liboso mabele na ye be sito pusane deje to sali deje papa me batu bazolinga te so ki olobi kaka likambo ke yo kende na kote na yo kende ko bundila yo kende na kote bangu wa balinka ka kwa yetu kaka parce que kuna donc de bakope ko sala bien bagang baza kuna bakope ko leka bien bo to koteka bien pourquoi nzela mikili eza pa na yo ti nzela mikili ezaka pa na yo ngapo mbuta wow katulendi finisa kongo ya vimba komputu kwa utavana twavana ntoto kwa jamda twavana ntoto kwa mbeni kwa mungizila pasi voyetu ye bongo biso tokotika la wapi bango ba tokoina baba yana bango mikina bango mebatika mabele na biso ko pesa mabele na tokoteka mabele te likambo yango mbuta soki to lobika kake yo kende na kote na yo bo foto cha oke no cha bango kale kuna oh no ngana za kinwa ngana ko oh donc quand on insiste et comme bino kutu bino ba séparatiste bino bozo sala balkanisation oh mbuta bakenda kambango adonke bazana ba formule pona ko décourager yo bo yo mona mutu mabe yo mutu zombo makongo ba wetivonda ko bazoleko donke makulu mama le diétaire lo bakangomba la mingi ce qui était avant ezalaki kokuzala susute katulende akalaminati mkutuko yeto mtoto twalomba tosenga kama bele tosenga kama ba discothèque tosenga tokende kutambula na ba mindele tokende komela ba cigarette na mindele te yeto mtoto twalomba kati tuzein sasa mtoto mabuta ben loti baka courage ya teka mtoto kadi lulendo loti kulusala mintumien lulendo sala mintumien ngeti ko ba Kongo bapangi zame yeno loti teka mtoto libaka courage luvueti lele miaba mingizila luvueti mabanta mingizila ya mbongo yetu mtoto ba mbongo betu mtoto bene bakidi ngini zo luvueti uzaya kaka fo yeno mbazi yeno lunakonda mtoto kweli na dula siamina mtoto tekele wanduna tekele yandu na vana decision vo waziamo vo kulosa mumaza wa kukadi ye fulke ziambi na kusavo soni yendite soni zenu tumaza wali teka mtoto soni zenu kasi yetu katweti teka mtoto kadi suka mtoto mima kula tunamikula vofuatu na foito kulitufua mtoto sala mina sala kazi mumoko tunafua mtoto metu mumoko pambuta mbongo ludia luvangwa luzole kasi luzaka kudiabu yentangwani tangu nuvaina fuana lato mayindula mama lutivanga nkimpasi metivanga metisala kwa bantu yeto mtoto katalomba precision biso tozaba toba mativité dengo boba zalaki ke égalité ngana zalaki yoko ga okobenga ngane krisa ngo problème te ngata unazala ndako na ngaya bien obenga nègre ça tu peux me qualifier de tout ce que tu veux mabele nazala ngo yango wana ndako na ngaya zali donc problème eza nango te na koyande na cause yo mais bino tout kaka mna kimpwanza luzolele kaka mbongo parce que lwa kala égal ya mundele egali ya ntantu weno buta likamba mabele bayingi bafuti sikama kadi banka kabeti kutunati na beti bazole kutunati na muzi sémantique bo mu France bakama sémantique mumvova musoba ko ya oh no bino bozaka ko lala tozana mondialisation mutfoko benga mutaya ko investir enge keba toyebi nsaka sozo kwa ikaya yeto
la mondialisation, bino kaka bosaka kaka bato à 1920, kana yoka déjà raisonnement ndenge wana azoko ya koyela alibimane kaka mutu moko boye azoyela makambo moko boye philosophie moko boye oyo ya bakotsa na mutu awa dans philosophie moko te on ne voit pas les choses de la même manière tout est à vendre to bibe même kabikala na sacré mtoto wa tete ya kwa bakala mtanzo kaka we tisala mambo ye masema baanza ngavu yetu huna kitu sana no yetu tata mama sacré bakulu sacré kwa ya bele kuto kuna utuba mona seja ngudia do beti sala n'importe quoi to mona kama kamondenge mboko tibampangi bolamuka bango bazoteka mabele abakoyela bino ba raisonnement na bango ya kimundele na bango ono eza mondialisation bino bozolala kaka il faut bolanda rythme monde bango bazoko maîtriser biloko na bango bazoya kokotsa biso makambo mosusu na mutu donc raisonnement wana il faut batu balamuka parce que iwo betu ndenge bazoko tiela bango litoi yango wana kadi yao bazaivo mutu yasikiti fo vila mondialisation mutu ndwenga ngangu kena yo poko yo kalito ikai koti kambala mo ndenga kana lubaki na maloba kaka bazuyo kwa baki ndi kutumbongo kome ubadi ko pesa deja ofongoli deja garde ngali lubaka lubonga ludia lubaka ntotu lubaka wende tangu ba pesa yombongo yo wana ba pesa yo nzela bapo bandi kuzwavisa pamba okende gauche droite okende gauche droite bango itali bango bo pesa yake d'ailleurs on va chercher à t'éloigner encore que de sika lisusu bango ba récupérer ndenge balobaka na lingala baganda ba récupérer kifunda donc mabele ba récupérer kifunda donc kaka bango bangala balobaka baganga no master na tubeti kop boyana na melie bo pa nanga na récupérer kifunda iuna papa nazolo balingala o bino yokaka nazoko dobela ndenge na pobo comprendre parce que ba mususu ba comprendre na bango te mutu ko ya ba sololi na ye tango yo monika kazoko binsilo ba terme français de bikaza intellectuel non aza économiste aza boye ndoki za uzi bwaza tantu za uzi même kuncho akavai kidi mbwanta yandi ba fidisi parce que babaka crédibilité mukubaka ntoto babele bateka kate Congo de domaine soloma yeto kadi Congo tekele ntoto kwa Congo usidi kaka wa Congo kadi beto bakulu bane Congo tuena on est du même clan tout lenda yambila il récupère ntoto mais ngizila ya tukidi kwanda oui c'est no neti kaka mutu aya convaincre que fuenge ko le corbeau le renard mutu nyosho ayebi restation na ndele ba teya biso le corbeau le renard aye lito yo mbala moko ba okwesi fromage ya récupérer akei yo tango ko ozangi mabele ya récupérer fromage de mabele ya récupérer akei donc bambangi tukala ndwenga ce n'est pas l'âge qui fait la personne. Matondo ya mingi tomoni mbuta siliko katana azaliko yokana lisusu te boye tokei pa ya mbuta na biso Malembe Mopia secrétaire Zwa Maloba. Matondo na bandi mbuta durante moi katani bon ce cas comme ça tout c'est Maloba nae mais na sepeli mingi na introduction na enfin na intervention en mbuta biso général mon général à besoin de mon général. En tout cas, c'est pas dans ma cantine. En tout cas, Kota, c'est véritablement bandeko et un peu baminizi là. Bah mon les a insulté, tant que bien mon gizi les a insulté, c'est que vous allez ayant droité, on va dire ça comme ça. Vous ayant droité. Donc, vous avez madame vous s'occuper de ma kamunayo, aux amateya et puis au appliquer on a ma kamunayo. C'est le but, il y a enseignement hein, il y a un fond enseignement. Aux amateya au appliquer on a ma kamunayo propre. Pour que vous là déserter leur lobby. Elle m'a dit message bah comprendre bête madame. Parce que on veut s'occuper de ma kamunayo. Parce que comme on peut déserter là. Donc ma kamunayo au dit qu'il y a un déserter pas une yo s'occuper de la kamunayo. Donc
pesa biso makasi mais koya ko tia biso mvona ngante abandi message en tout cas yango wana mon général ngako lekisa na appuyons fortement. Alors na oyo pembuta nzulante ma tout ça c'est pas moins intéressant pe azongi li point ya mondialisation concernant ba commander tout ça et tout. Et inga ngana ba cette cambia loi bakajika et puis na président à Kenya oyo na kombo ya Jomo Kenyatta. Loi bakajika oyo basaki na temps ya Mobutu wana. Loi wana ils koloba que la terre appartient à l'État. Ngam monsu na doka discussion na grand frère na ngai. Ah bango ba se pays bango ba bien non Mobutu asali ke loko malamu c'est vrai hein tabo moko mambo moko bref ils adulent un peu, ils sont encore la génération qui adule encore Mobutu. Bon ils ont droit mais ngam c'est bon peu point où Mobutu a faillir. Oui c'est tout modifié tout bongissant parce que bon il avait certes une bonne idée mais l'application quand vraiment ça ne collait pas. Parce que à Bendi Bisso plus na c'est qui est à Matissa Bisso. Voilà le problème. Gana taïsa bango mais il doit au bakaji ko ça maka na tanga mbuto wana ki ba la terre et le sous-sol appartient à l'État. Mais besoin na onde. Parce qu'on discutait d'un sujet à Fumantemi comment il avait construit à Tongaki en 2015 on a Tongaki rond-point na Dibusso il y a Palais Royal. On peut bailler au bouc après. Alors, bon, pour Nabango, quelque part, c'était bien parce que la terre appartient à l'État. Le terre et le sol appartient à l'État et lui, il ne pouvait pas agir comme ça parce qu'ils ont été. Ils ont été. Non seulement parce que c'est une autorisation, en plus parce qu'ils ont été à l'État. Ah, alors, on a ce qu'on a dit, on a dit, mais c'est quoi l'État en gros? L'État, c'est qui l'État? On dit, loi au bien vous payez la terre et le sous-sol appartient à l'État. Et ça loi au babi yibi de konangai. Et ça loi ya babi yibi. Là il faut faire très attention avec ça. Et ça la loi il y a corbeau et les renards. Il y a éco voilà ma belle qui toko boina boyo mon il faut se le bien mais yo zo ka se gérer na ka site. Il pas juango. Tant yo ko ici da magia juango allez. Ma belle comme y a mais l'État, l'État, c'est qui? Parce que là, même na poto, est-ce que tu as ma belle, ça appartient aux gens, ça n'appartient pas à l'État, ça appartient à Batou. Batou, l'État. Parce que la corporation, l'État, pour gérer ensemble, ma belle à Batouana. C'est ça qu'on appelle l'État. L'État, ce n'est pas une personne. C'est toi, c'est lui, lui là-bas et lui là-bas. Et surtout pas nous. Surtout pas nous qui sommes des étrangers. Mais pas un abisso. L'État, ce sont des étrangers. Les autres, les lani. Toujours les qui va touti, va se botter l'abisso ma belle. Les autres, la colonisation noire, touti, oh, je dois que botter l'abisso ma belle. Depuis, entrée dans Bango, na 2001. Heureusement, que date wana 17 mai, le 17 mai, et zongi na valeur nango juste, date de véritable libération. Oyo, pour mon antemi, a libéré kabima qui n'a pas boloko, na yamakala no bakana qui injustement. Date à 17 mai. Bon, on va retenir date à 17 mai comme date, il y a occupation, c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Mais pour la biso, il y a une véritable date, il y a libération, parce que mon colonna, c'est libéré qui, et puis à libérer qui bat, qui injustement. Voilà ce qu'il peut faire en quelques heures. Voilà ce qu'un grand leader peut faire en quelques heures, sur un petit espace. Alors imaginez-vous si vous payez plein pouvoir. Ceux qui vont payer plein pouvoir, voilà un peuple, oh, ils vont comprendre, tu lui dis l'État, il y a l'État, non, l'État, non, mais l'État, c'est toujours composé en mots. Mais tant que ma belle, ça appartient à l'État. Mais l'État, il y a remplacer ceux qui sont paya. Ceux qui sont l'État, ils sont paya. Nous sommes toujours vivants. Donc, ma belle, comme il y a bango. Et comme il y a bango,
Donc voilà la loi au Yabakaji qu'il faut être très méfiant avec ça. Il faut qu'on combatte Ango de toutes ses forces. Qu'on combatte Ango de toutes ses forces. Parce qu'ils allaient loi ya Mouibi. Loi ya Mouibi d'ailleurs balu baton tant muta au Bakaji ka sala ki Ango ezali parce que bazali na procès à cause de mabele na biso. Parce que vous mutez le micro s'il vous plaît. Si vous mutez le micro. Matondo. Alors, l'on Bakajika ayaki nango parce que déjà bango baye bango na tango bubuto bango baye baso mama bila baki no somba parce que bakongo bazo tuna bango siko zo tuna bango mais bino bozo ko somba mama bila pa ina biso awa bon pa na bino moko bula bozana mabelete voilà kanda oyo makati tata o Bakajika ako bimisa loi la terre et le sous-sol appartient à l'État. Donc vous voyez c'est une loi juste ibimara par un ressenti de colère. Hein? Colère, rancune et la qui savait qu'il y a à Mokondi. Voilà, bah, qu'on dit pas une option bazar. Donc voilà le sens, il y a Kibo Kondi pas une abisso. Le sens où Mobutu a mis makina tango ya Kibo Kondi naie. C'est-à-dire que Nga Mokondi, je peux tout faire. Nga Mokondi, je suis au-dessus de là. Nga Mokondi, nako promulguer alors je ferai ce que je veux. Mais c'est pas ça être Bokondi, cause la responsable. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'aujourd'hui Kanda Morobo, c'est pas parce que la mouti madame t'es alors yo qui ça alors bien que ça pour nuire population. Non, ça c'est vraiment méchant et mauvais. Alors déjà le Congo et dès lors, vraiment, tout combattre en Makasi, loi Bakaji Kawana. Voilà, ça c'était un premier point. Deuxième point, il y a Jomo Kenyatta, il y a lobby, ils ont comment phrase dans le bac. Quand les Blancs sont arrivés, nous avons la terre, eux ils avaient la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Hein? À prier les yeux fermés, donc Yesu Amen, Yesu Amen, Yesu Kaka, Yesu Kaka. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient la terre, ils avaient une autre terre et nous, on a la Bible. On a gardé la Bible. Voilà malheur Nabiso et Sikapé Banda. Neni bâtiment baouta soyi wapi. Bah ko l'acceptation sur makamuni makambia bonzambe certes toi peuple moko très religieux. Nous sommes très attraits à na makambia ya bonzambe, je veux bien. Mais bato moko baye boye ko lakisa bino soki ba nini ke ba ki bango baye binzambe soki ndenge nini. Mais ba comme côté abino bokanga misu. Bon côté abino les yeux fermés c'est une image hein, ils nous ont après prier les yeux fermés. C'est non seulement une image mais aussi une réalité. Parce que tant que nous toujours prier finalement toujours prier nzambe to ebiété. C'est ça qu'on a dit aussi les yeux fermés. C'est-à-dire que vous priez nzambe au boye biété. Vous priez en toute confiance. Vous priez sans cause. Bamuto non. On a nouveau muté micro mo eza au fond mama et c'est ça ba retour. C'est agréable. Attends. Moi le bon muté aussi. Voilà. Alors voilà que déjà Nathan où il y a Jomo Kenyatta qu'il avait déjà bien compris. À comprendre qu'il ruse c'est une ruse en fait. Les ruses il y a corbeau et le renard yango. C'est comme dans occasion madame yango. Ruse il y a corbeau et le renard. Oh nous avons témoigné pour le bar. Moni. Donc batu moko baye. Oh moni, oza kitoko, ozali boye. Pourtant renard a bien que azarane kitoko te. Mais flatterie, on a tellement. Allez. Il aurait quoi y a botolé ma belle, il y a tikali na Bible. Bible, on banda ko tanga yango. Si lelo, ata mai moko tena na tambula à traverser yango.
Attends, un moment où tu es rapproché en gros. Attends, miracle, moment où tu es il y a beau à ça là. Mingi ba miracle ba salaka, ils parce que ba ko zo maïle na kibokoko, na bokoko na biso. Alors, les cambo il y a dit-on il y a Jomo qui est très important dans le cadre na biso ya lelo, il y a masola pour aller lelo. Tant ba lebi béton toto toi lomba. Donc biso ko la biso makambute o to prier les yeux fermés yo sogini non biso to landani bokoko na biso. Biso na kati ya radio Congolais to biso ba kisa bunja ko ba membre ya BDM to landaka bokoko na biso. Toujours la nzila parce que to lingi to ya ko kosa biso. To lingi to ya ko kosa biso. Hein? Que nous sommes beaux, que nous avons un beau plumage, que patati et patata. Non. Biso ma belé. Sens na biso ya patriotisme, ils allaient très poussé na kati ya BDM. C'est ce que nous demandons d'ailleurs à tous ceux qui na batunion so bazo ko ninga ko ya ko rejoindre biso na kati ya BDM. Pour toujours le baté que ba bossa na ba religion na bango, mais toujours ko tali sa bango. Juste un bon raisonnement. Parce que ceux qui ont besoin de bolingo mabele na yo. Donc, qui dit, ceux qui ont lingi mabele na yo, au lingi pe coutume, au lingi pe coutume, au lingi ba ancêtre na yo, c'est qu'au lingi pe coutume na yo. Donc, mabele na yo qu'on ramène forcément na source na yo. Ceux qui ont bengi pe na vrai patriote. Ceux qui ont besoin na bolingo mabele. Il faut zonga na source na yo parce que mabele, ils ont ramené yo na bokoko na yo. Pour bangonim bazaki na mabele wana avant yo soko za muto mayele soko zo landa ngai na poko alelo soko zo ko oli ozo ko landa onoko tana kati ya BDM comme oza pinda patriote solo. Il faut comprendre que patriotisme est routine à paysan. Là où il n'y a pas de pays, là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de patriotisme. Donc oza no faux patriote ozo komi kosa et puis tu veux mentir aux autres to kanga yo kaka zana bolinga mabele na yo. Zana bolinga ba koko na yo parce que bango bazalaki avant yo na kati ya mabele wana soki yo lingi mabele wana linga pe ba koko na yo oyo ba longa oyo basalaki yo oza na mabele wana lelo soko za pena intellectuel ya solo songa na to vana mesa moto bana ko discuter sinon tu ozo ko kosa biso ozo ko mi kosa pe ozo ko kosa biso mena biso nzila nkato pa biso ko likara na yote. Donc vraiment, Awa Mouta, alors, Nathalie, ici 2 points, Lobakajika, Jomo Kenyatta. Et puis dans l'organisation, il y a mondialisation, on a bêta tout à l'heure, on a il y a mondialisation, on a quatre salles, on a une conférence, en Suisse en 2006. Mondialisation, oh, bah, mindele, bah, mimi libiso, Mouta, le bien, on m'a là, moi, que, ils arrivent à terme d'abord, bah, ça, lango. Mondialisation, on se dit, pour remarquer, madame, ils arrivent toujours, bah, on va pas nabiso. On paie ça évidemment, on paie ça quelques nègres de service, on paie ça quelques visas, mais opposant le Kuta oyo, opposant du mascarade au bazar de RDC oyo, puis partout un peu partout en Afrique voilà, hein, on paie ça quelques visas, tout le monde va vendre l'argent bien toujours à l'extérieur, et ils appellent ça des patriotes, ils appellent ça des opposants. Toujours à l'extérieur en train de chercher qui beaucoup de choses wapi na ba paye ba on peut ba paye le ba Moïse Katumbi ils viennent maintenant donc il police kana de mopaya Moïse Katumbi mopaya ba ko est-ce qu'on arrête ma bien abisso. Voilà la mondialisation. Vous voyez mondialisation? Vous voyez la mondialisation? Ils ont dit les gosses n'attendent ba français ba belge ba nani ba on parle comme buna bien abisso mais to bengani bango ba kimi allez ba tinde biso siko ba nègre de bango de service. Batine Biso Hippolyte Kambi, Batine Biso Moïse Katumbi, Batine Biso Souba, tous ces mondes-là. Voilà la mondialisation. Donc la mondialisation, ça veut dire que c'est le monde entier chez toi. C'est le monde entier chez nous. La mondialisation, c'est ça pour eux. Tant mieux pour eux, la mondialisation mondiale. Moi, na vidéo moko nini interview moko nka kapesaka apesaka epai na ye na journaliste moko soki ne komone c'est na Congo Web Télévision je crois ou Louara soki nani ouais je crois que c'est lui. Donc Zaïkir peu à peu quelques temps après entre 2015 et 2016 boy. Avant évidemment donc retour à Tshisekedi et tout ça et tout. Donc plus vers fin 2016 boy. Après ça on a na fond on a il y a vert avec
avec Bansigne, il y a BDK, tout ça et tout. Alors, Tatona, mais Bino, on est mon alors que nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère de machin et tout, nous déceptionnons un discours beaucoup vieux de 1000 ans, machin et tout. On a vu ça, on a un petit là. On a un petit là, pour ça, on a mais on a français, donc correct, je veux dire, les gens qui. Mais au fond, ils disaient, mais petit, yo, yo, mon yuma, quoi. Yo, mon yuma, bah, mon putain, la vie, non, là. Si vous basez, vous vous dites qu'on a à l'est, qu'on a. Vous voyez qu'on a 2000 km, vous vendez ça, c'est ça, comment ça va tout et tout. Vous voyez, c'est la commerce, vous voyez, c'est comme un mondialisation. C'est ça, mondialisation. C'est ça, votre mondialisation. Vraiment, non, c'est un lèvre, vous avez un micro, et ça, au fond, ça, au Kanango. Je sais, bah, retour à Maton. Faut me dire, mais si vous mondialisation, donc, Yangoana, Bino Basoye, on a plus de 2000 km de la commerce, Nabino, Boko Yiba, Nakat, Mabé, Nabissoir. Boyeko Yiba. Alors, surtout, ici, Bino, comme tout ça, tu m'avais tout ça, xénophobe, tout ça, nous avons la haine. Off. Terme, on a dit, on jusqu'à la minute, pas, ah, voilà, vous avez la haine. Ah. Mais terme, on a grand pas balou. Et puis, c'est comme nous, mais terme, tu sais qu'il y a confiné, tu sais qu'il y a confiné, mais vous êtes resté avec ce terme-là, la haine. Vous savez ce qu'on appelle la haine de l'autre. Parce que, j'ai la haine pour toi. Mais les gens, ils utilisent le terme, au sens, ils ne comprennent pas, on écrit comme ça, alors, dictionnaire, ils allaient. Même sur le net, je rentre au petit terme, aux petites définitions def aux termes. Qu'est-ce que c'est? Et là, on est mondial la sémantique, non, et années. J'ai la haine. J'ai la haine de qui? Parce que si on a besoin comme ça, le commerce m'a belé, on a la haine. Pourtant, il y a aussi le commerce m'a belé. Est-ce qu'on a ça la haine? Donc, on a poussé, on a toujours retourné dans mboka. Bon, c'est comme ça dans les années. Je ne gère rien, je ne travaille, je ne fabrique rien. Donc, on a pas parce que je suis pas ça, c'est normal. Et quand je suis dans le lobby, comme j'ai la haine, xénophobe, je m'en fous à la rigueur. Ça m'est égal, bien là tout ce que tu veux. Donc voilà, en bout de temps, d'ailleurs, il y a un testament qui va. Alors, ceux qui m'ont fait semeningai, peut-être nous rejoindre un peu plus tard, pour la route, c'est du Cambo. Pourquoi, oh, le bata, bétonto, toi, lomba. Bétonto, toi, lomba. Au sortir, donc pendant la période avant l'indépendance. Avant l'indépendance, non. Après l'indépendance, parce qu'ils avaient même les Cambo, c'est par qui. Oui, c'est par qui Congo central, na bandundu. Oui, comme il Congo, comme il bandu donc une partie il y a Kwimba. Pourtant on bambuta kasi bazoko bunda. Bazoko sala makasi poto zwa qui point poto sala makasi poto vraiment to gérer mieux au pays. Voilà que donc c'était après 62 après 60. Qui pense essayer, voilà. Tout bon c'est makambu. Voilà que Bambuta Gizenga, Gizengi, il y a quelque chose à l'alliance, non, parti de Moubiste, mais ça va alliance, nani, MNT, tout ça. Mais, tant que va dire, mais, n'est-ce pas Bambuta na bisoyo, tout ça, Bango, Bandeko. Mais Bango, va se Landara, Banzela, il y a Minizil. Alors, mieux vaut aussi que Tokabola, parce que bango balingi mbongo. Bango bazolanda mbongo. Bango bazoko welela mbongo, ndenge tozomona kaka lelo awa na bambuta na biso kuna na Luanda. Il faut faire très attention avec les Camboyo. Les Camboyo, de toute façon, kaka ko permettre ngo jamais. Le Congo central, c'est quoi un tour n'empêche que kabana les sous. A ko permettre ngo déjà jamais. A ko permettre ngo jamais. Mais les Cambo, oh, il y a déjà les gars, il y a séparation, il y a Léopold de Ville. Tango Bambuta Bazoko Bunda, pour ça quelque chose de bon. Et unité moi madame reste finalement pour toujours Bundi la mabélé pour tout libérer Ngoma Kitoko.
Bambuta msu ba bio non, bango, faut pas qu'il nous soutenir sur ba MNC sur ba Lumumba tout ça et tout. Mais comment? Mais vous avez dit qu'on a biso, tout vous avez dit qu'on a biso. Si vous avez dit qu'on a biso, vous dites qu'on a biso. Bon la nzela bako? Non, bango ba kena bango la nzela ya Lumumba. Alors différence c'est que la biso za nini? C'est que Bambuta ya bandu de bango ba non, patrimoine ya mbongo, bango ba mbongo. Bango ba mbongo. Alors Bambuta ya Congo central bango ba biso ni biso mabé. Tout ni biso mabélé. Béton toto toi lomba. Voilà le slogan oye bana qui kenaka ti na ki pointe. Béton toto toi lomba. Biso to lingi mabélé. To lingi ne mabélé. Ni boli balomba mbongo za ba minidia béton toto toi lomba. Lelo bango mbongo nyoso bazwa ka bagizenga batongi ata bandu bango batongi ata et puis mozi to susu tata oyo vraiment akata sonité ba yibi puis commence à revenir encore au présidentiel. To ko tala bino seni bokende mozi tout. To ko tala bino ba élection so bokende so wapi. Ni bo sara na kaka. Boza ko sara na kaka. Mais bon vivre bientôt. To ko tala bino so bokende ba élection. Oui, bien que professeur, celui nani, et tu vas aller dans les élections, mboka oyo infiltré de partout, bah pas na paya. Bah avec des doubles nationalités partout, et ils font la politique chez nous, et puis vous pouvez pas qu'il y a des élections dans mboka ngwana. Population bah si bah 10 millions, 15 millions, combien? Et vous voulez quand même aller aux élections. Ata sonité. Bolinga ki mbongo, mbongo ngo esili, ole pe bokene kata on va na tête kimba bokene so kufa so wapi. Non, vous revenez encore. Vous revenez encore, mais malade ou bien? Ça comme Cocobar, il n'arrive même plus à marcher, il devient sénile. Sénile. Vous évitez un ring sénile. Toi, on va expliquer en quoi? Alors, on va à la boutique, mais non, vous voulez le faire. Bien, vous possibilité de quoi, vous savez, pour la société. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Bah, leçon et histoire, ils ont au la tête. Bah, leçon et histoire, ils ont au la tête. Voilà que kuna siko kuna na tozo kuna comment central pe Bambuta siko banana bazo ngaba sala buzo bandengo wana. Bon pe comme on soki mbongo soki nini. Faut faire très attention avec ces histoires là. Faut faire très attention parce que Congo central ndenge tikali wana ezali on garde chasser en kaka ya fo mona ntemi. O ya ko meka malheur à lui. Malheur à lui. Et c'est la communauté ils ont la carte Congo central o ya ko meka likambo ya ko linga détachant soki ça soki nini. Malheur à lui. Ou bien boyebi qui informantemi, ou bien vous ne savez pas, alors malheur à vous parce que vous allez brouiller la souffrance. Beaucoup y la souffrance alors. Vraiment ils allaient point, ils allaient aller mise en garde tout ça la Bambuta ou bazo ça bamvona ngani. O bazo ko sala ka bamvona ngani bazo ngaba sala buzo basuki ya nini pour échange moyennant l'argent. Côté Kamabele moyennant l'argent, Mabele à Congo central. Et ben moi bazo ba que non balanda ki banek olanda fu monantini. Le Kouta, le Vundu là. Ah, vraiment, tout ça la keba. Parce que ma prophétie est alliée à tout le monde, tout quoi il y a dans la prophétie. Mais ma foi, puisque c'est une prophétie, c'est un Seigneur qui réalise n'ingwana. Dit qu'à l'usura Tanzambie, ma femme. Maintenant, Bambuta, bah, bon, on dit ça pour Kalilo. On gagne la bande de 10 millions, voilà. Bouta Nzambi, dans une simaloba. Ceux qui s'apprennent au Canada, thème de ça pour Kalilo. On arrive à passer un peu au pico tikabino na yenge nyonso matono buta mpo bakwangi Radio